mokongo auti wapie montre koki kokufa kasi ntango etelemi te okokoyeba jour alelo kasi histoire nango yebi te pourtant eza mystère ya Nzambe alobaki na Marie tant mon toi n'est pas encore arrivé ata ye moko Nzambe asalaka nyonso na temps Bill Jack nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza Nzambe o ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza Nzambe o ignorance ezoka yebomaka ezibakinga miso nayebaki te o bokozanga koyeba libota na Nzambe tozokufa mpamba nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o nga naza moto naza mpe Nzambe naza moto naza mpe Nzambe o alalaki na bwato lokwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde Nzambe o kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde Nzambe o moto alelaka ntango makambo yaka makasi na vi na ye kasi Nzambe alelaka te Nzambe alobaka pour éternité posa Nzambe eza moto adomine kasi badomine ye te o nga naza moto naza mpe Nzambe naza moto naza mpe Nzambe o Bill Jack ayoleli ye nangolwa papa ye yawe opesa ngai lolemo ya mabomba mie na kati ya nzembo nayeba kosuka yaya yo nde mai nambelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kofanda soki moyebini ye yo lipa na ngai naliaka na ntango ya nzala ayi bolingo na ngai alobelaka nga maloba ya bolingo butu na moye Jésus l'amour de ma vie na mesana kozala pembeni na yo Jésus bilaka olakaki nga na bomba na motema nanga mombalila komo. Shalom 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 na ba eli nyonso oyo bazwabi na poko na lelo en direct na émission na biso le temps d'Isali. Shalom na bino nyonso ba oyo bolingaka sango malamu na nkolo Yesu Kristu. Tika poko na lelo Nzambe aleka na kopambola biso nyonso bipai tozwami dans les quatre coins du monde. Nzamba pambola yo moto otiki ba occupation otiki misala po na koya koyoka liloba na Nzambe. Poko na lelo eza poko moko ya lipamboli. Poko na lelo eza poko moko ya visitation. Poko na lelo eza poko oyo kolo na biso aligi alobela biso à travers maloba na ye. Yangwana liboso na nyonso to kende ko gumba mito na biso ko kende ko sambela pe kotika tango na sena loboko na Nzambe. Tendre Père Nzambe na nguya to pamboli monena mpona poko oyo. Merci pour eti opesi biso privilège ya kozala parmi ba viva ya poko oyo. Merci pour na moment kitoko pona koyoka maloba na yo. Tika pokwa oyo Nzambe à travers liloba oyo o visiter peuple na dans les quatre coins du monde. Force nyonso ennemi ya distraction oyo ezali ko bundisa ba na Nzambe to pameli yango za musika dans le nom de Jésus-Christ. Zana biso du début jusqu'à la fin afin que à travers cette parole Nzambe elimo kona pokwa na lelo akwa na kozala édifier. Tondimie ke yo kosela biso ba grande chose à travers émission oyo
dans le puissant nom de Jésus-Christ qui est notre véritable Dieu. Nde tolobi amen. Oui, tokoti déjà na kati na programme na biso oyo tokutanaka chaque mercredi pona koya koyoka maloba na Nzambe. Tika Nzambe akene kopambola biso lisusu bipai nyonso tozwami. Nayebi ke mukona lelo ndenge toutaki koloba Nzamba ko visiter elimoko à travers maloba oyo. Parce que Nzambe na biso alobelaka biso toujours à travers maloba na ye. Yangwana avant que tobanda tozali kopambola ba eli nyonso oyo vraiment bazalaka fidèle po ete émission tango zali kobanda bango baza kobanda na biso émission tika Nzamba pambola bino bisika nyonso bozwami lisusu. Na pamboli chéri nanga l'évangéliste Sephora Likenja bisika zwami tika Nzamba pambola ye. Nzamba pambola papa na biso digital momo pe mama na biso Pauline na kati ya bomoko mboka parce que grâce na bangonde bozali kolanda biso na bandako na bino. Nzamba pambola basali nyonso oyo bakoti pe bakokota nazali kokanisa mon second LJ Penel. Nzamba lekana ko pambola yo. Nzamba pambola papa na biso apôtre Nikes Kobange. Nzamba lekana ko pambola bo séjour na yo kuna na mboka na Australie. Nzamba lekana ko pambola docteur Esaïe Saïf pe apambola musakoli mete. Nzamba pambola mama na biso Micheline apambola ba servante nyonso o baza kolanda biso na Angola na Congo bo baza kolanda biso na Chicago na Illinois o baza kolanda biso dans les 4 coins du monde. Na bosanite bana ya MEPS Efrata nyonso bipai nyonso bozwami. Nzamba lekana ko pambola bino. Nzamba kanisela mama na biso Bea Njoli. Nzamba lekana ko pambola ba nyonso baza ba membre ya MEPSA na bosanite pa kanabiso papa Remy pe ba oyo bazwami na MEPSA Efrata na mboka na Yetebor. Nzamba pambola Sylvie pe mobali na yo. Nzamba lekana ko pambola bana Efrata na Luanda. Naebe ke pokwa oyo bozali bino nyonso en ligne pe ba oyo totangi komote mulimu na Nzambe bipai bozali apambola bino. Na pokwa na lelo tokokende ko yoka maloba na Nzambe oyo mulimu na Nzamba tie biso na motema parce que na tango tozali eza tango ya tribulation, tango oyo foi ya bato ebele ezali ko ningana, tango oyo bato mingi ba boyi ko sambela, tango oyo ba mususu bazwi bolembu pona ba déception pona tia na makambo ebele bitumba oyo bazali kokuta nango mikolo nyonso na vie chrétienne. Ezali ko sala ke bato mingi même ata ko basai na Nzambe bazali ko se poser ba question pourquoi biso bato bazali ko sambela to kokuta na ba difficulté, pourquoi bato bazali ko saka na biso, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais Nzamba yaki ko pesa biso réponse na travers maloba na ye na poko na lelo yango to kokende komona mama na biso na likambo na poko na lelo à Dieu la vengeance et la rétribution. Teme na biso ya poko na lelo ezali à Dieu la vengeance et la rétribution. Na lingala na yebite ndenge tokoko lobango epai na Nzambe nde vengeance ezali pe lifuti. Alléluia toko meka na bolingo na Nzambe kokende ko expliquer muke po te to comprendre loko nini babengi vengeance. Tangu susu toyokaka bato na ba terme bazali ko lobango ke alingi ko venger ou bien na ko venger mais toyebaka te ke vengeance elingi koloba nini pe Nzambe na biso pe azalaka Nzambe ya vengeance. Na poko na lelo tokokende kotala kombo oyo ya vengeance na ndenge oyo na mekaki koluka ba explication moko oyo ekoki kozala facile pona elinyo so akokana ko comprendre. Vengeance eza tout simplement action ya ko venger. Donc c'était mal fait à quelqu'un pour le punir d'une offense. C'est-à-dire que ezali mabe moko to likambo moko basali epai na moto bazongiseli moto na tina na kokende ko punir ye to na tina na kopesa ye etumbu. Donc eza représailles to pe eza châtiment moko ou bien riposte moko contre une personne. Donc riposte ni koloba ke mutu asali mabe moko asali yo mabe moko bongo riposte na yango to pe représailles na yango to pe châtiment moko o ezali kolanda mabe oyo bato basali yo to likambo moko oyo ekomelaki yo nde babengi yango vengeance. Donc ezali lokola sanction moko to correction moko o revanche moko epai na mutu moko oyo asaleli yo mabe. Nangi kotalisa yango lisusu na pete nyonso mpona ko comprendre que vengeance ezali tout simplement riposte contre une personne. Donc ya mutu oyo atumoli to asali yo mabe moko quelconque ezali sanction
to ezali revanche na likambo moko boye nde babengaka yango vengeance. Tokoki kopesa na ba exemple oyo ezali facile à comprendre na lobaka ngo toujours que nature pe koki kote ya biso. Lokola tolingaka pe sport mingi okomona ke ba boxer mibale soki bazali ko bunda et que mosusu alongi moninga na KO to alongi ye penza na ndenge ya kobeta mamakasi, mais okomona ke champion oyo soki balongi ye akoki kondima defete ete ntango akozonga akoloba kete nga na sengi revanche nalingi na venger defete na ngai, nalingi koloba ke a riposte azongisa oyo bayebaki na kosala ye. Donc yango nde ezali kotalisa biso vengeance. Ya mibale tolobi ke à Dieu la vengeance et la rétribution. Donc rétribution ezali nini? Rétribution ezali tout simplement résultat de ce qui est donné en échange d'un travail. Donc résultat moko ya eloko esalemi en échange d'un travail. Ingi koloba ke soki moto asali mosala moko to asali likambo moko en échange ya travail oyo moto asali bakopesa ye salaire, bakopesa ye to misolo, bakopesa eloko moko to lokola lifuti nde babengi yango rétribution. Bazali ko rémunérer moto, bazali ko rétribuer moto en échange ya travail moko oyo moto ayebaki na kosala. Donc soki moto asali mosala te ezali difficile pour que moto akoka na kozwa rétribution to akoka na kozwa rémunération to akoka na kozwa salaire ya pamba kaka boye ezalaka te. Donc rétribution ezali résultat ya travail moko na en échange ya mosala oyo moto asali. Siko na Bible awa tolingi komona na mama na biso na likambo tolobi ke à Dieu la vengeance et la rétribution. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke nzambe na biso moto ayebaka na kofuta to ayebaka na kozongisa riposte ane soki bato batumoli bana na ye, batumoli basali na ye, batumoli ba élu, babundisi ba élu, nzambe moto azwaka place na bango. Donc akoya ko riposter pour que babundisi bana na ye, akoya ko sanctionner, akoya ko pesa revanche na etumba nyonso oyo moyini akoki kosala contre ba Eli to contre bana na ye. Nde mama na biso na likambo yango wana tokokende kotanga sikoyo na Esaïe chapitre 35 verset 4. Esaïe chapitre 35 le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Bible za koloba na biso boy. Esaïe chapitre 35 le verset 4. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Parole du Seigneur. Nanga ke to vanda nanu muke na introduction ya verset oyo. Bible za kotalisa biso boy. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés. Elingi kolobake ezana ba chrétien belé, ezana ba Eli ebele bazana mitema ya kotongisama. A cause ya bitumba bakutani nango na vie, a cause ya ba déception bakutani na yango. Ba Eli ebele bazana ba cœur troublé. Bazali ko sambela me mitema eza ya kotongisama. Bazali ko sambela me bazali ko lela butu na moi parce qu'il y a quelque chose o eza kotongisa bango. Mitema bato eza susunte na esengo. Peut-être na poko na lelo yo Eli oza kolandanga. Motema no eza troublé à cause ya ba déception. Bato babundisi yo. Bitumba ndenge na ndenge ezala ya famille, ezala na baninga, ezala na misala, ezala ya bandoki, ezala ya ba dimension ya ba mboka oyo toyeko kota nango na poto awa. Bato bakomi na mitema ya kotongisama. Bible lobi ke na poko na lelo. Nayebisa bato. Pe oyo kaliloba na Nzambe ke tika motema na yo emitungisama te. Parce que na sima ya promesse oyo, il y a quelque chose Nzamba lingi kosala. Nzamba moni kotungisama na motema na ba Eli. Nzamba moni kotungisama na motema na yo. Nzamba yoki kolela na yo bandakala. Il y a des temps bato babundisi yo tina te. Ezana bato ebele oyo saleli malamu. Ezana bato ebele oyo yo lukela ki bango malamu. Mais bafuti yo mabe. Peut-être oyamba bato. Osalisa bato na kati na vie na yo. Oyamba bato meme na ndako na yo. Osunga bato mususu biso bato na poto awa. Ofatisa bango na ndako na yo. Olukela bango pe ba makoki bazwa mikanda. Osala par tous les moyens bandeko ba out Afrique baya.
mais bazongiseli yo déception. Le contraire babundisi yo. Bamususu babotoli yo kutu na libala. Bamususu babotoli yo mobali. Bamususu babotoli yo mwasi. Bamususu babotoli yo musala. Motema no eza komitungisa. Oza kolela me oyebi te okosala eloko ndenge nini. Elongoli yo na posa ya kosunga bato. Elongoli yo na posa ya kosala bolamu. A cause ya ba déception. A cause ya misala mabe o bato batiki na motema na yo. Bilembo mabe bato batiki na motema na yo. Pe ozali komi poser ba question osala ndenge nini. Yangwana nzamba zongiseli edi moko réponse na poko na lelo. Alors Bible dit à ceux qui ont les cœurs troublés lokola yo. Tika liloba oyo ezala penda pona yo. Ya liboso nzamba lobi ke prenez courage. Elingi koloba ke osio lembaki bato mingi balembi pona kosunga bato. Ngana na tambolaka na bandako ebele ka mutazo sa passer ngana lembi. Nako yamba su mutute na ndako nanga. Na lembi kosala malamu parce que tala makambo ngana salaki. Omoni ndeko wana kuna biso bato tozwaki mukola yaki na hiver ngamu tunakende ko zoye na latisi manteau metala lifuti apesinga nako yamba su mutu na ndako nanga te. Nako kiko sunga lisusu mutute. Famille na Kinshasa tala makambo na sali. Famille na Ngola tala makambo na sali. Famille bipai na bipai tala makambo na sunga bango. Mais en retour makambo basali nga eza pesa motema na nga pasi. Naza découragé na lembi. Bibelobi tika toyebi sao na poko na lelo. Eloko moko elingi ko salama. Telema babi ke prenez courage. Ne craignez point. Hallelujah. Kobanga eza isusu te na kati na yo. Parce que nzamba telemi pona dite na likambo na yo. Nzamba moni kolela na eli moko. Nzamba moni souffrance oyo ba faire andire yo pamba kaka boye. Nzamba moni ba combat oyo ba bundisi yo pe tiki bilembo na motema na yo. Na poko na lelo nzamba zolo ba no prend courage. Bien aimé ko lembate parce qu'il y a quelque chose qui va se passer na butu na lelo. Nzamba lobi boye, voici votre Dieu. La vengeance viendra. Ba bengi nzambe na biso vengeance. Natali sibino vengeance awe lingi koloba action ya ko se venger. C'est un mal fait à quelqu'un pour le punir d'une offense. Vengeance eza mabe moko nzamba zali ko pesa ngwe pana moto pona ko nyata ye pona ko zongisa mabe oyo ya salaki. Yango na biso ba na nzambe bitumba na biso ezaka ngwa nzoto te eza ya molimo. Et notre Dieu qui est esprit ye azwaka devant ya bitumba na biso. Alobi ke tika na yebisa yo ye moko azali ko kita na poko na lelo. Pona te na situation oyo longoli yo kimia na motema. Pona te na situation oyo longoli yo kimia na kati na ndako. Pona te na situation oyo découragea ki yo. Pe olobi ke yo kotika la kosala isusu bolamu te. Poko na lelo nzamba alobi ke voici votre Dieu. Babenge la vengeance. Nzambe na biso. Nzambo afutaka. Ye wana azali ko kita ye moko en personne na poko na lelo. Bien aimé bato bakanisa ke nzambe na biso azali kaka doux, azali kaka miséricordieux, tika bato nzambe na sala bango mabe parce que aloko aza moto nzambe sala eloko nini, nzambe azakane motema malamu, moto lokola sambela katika to monela ye, moto lokola ye asambela katika to tonga ye, moto lokola ye asambela katika to bundisa mwasi na ye to bundisa bana na ye. Bien aimé, awa Bible lobi que notre Dieu il s'appelle la vengeance. Oh bien aimé di kama epai na yo mutu o telema kaka pona ko bundisa ko nyoko la ba na nzambe o telema kaka pona ko bundisa basali na nzambe yo décision na yo nde bato yo moneli ba mayo faible na yo bato basambelaka. Mais sachez que na poko na lelo ozana problème na nzambe, il s'appelle la vengeance lui-même et il va descendre pour venger ses ennemis. Bible lobi que dit à ceux qui ont les cœurs troublés. Bien aimé nangi ko yebisa eli moko ataba zokisa kyo na pota na motema ataba tchola kiyo ataba bundisi yo tina te yeba ke poko na lelo ton Dieu il s'appelle la vengeance ye wana zali ko kita babi ke il viendra lui-même pona likambo na yo nangi ko yebisa eli moko nzambo babenge vengeance ye moko akita pona likambo na yo akita pona tina na bitumba na yo akita pona tina na bayini na yo. Il s'appelle la vengeance. Bien aimé, contrairement à ndenge bato bakanisaka na yebisa kibino muko mususu que notre Dieu il s'appelle aussi le feu dévorant. Oui, il est un Dieu miséricordieux mais c'est un feu dévorant. Pe musa na moto ezaka pona tia na kosakana te. Na yebisa kibino musa na moto ezaka pona kotumba, pona tia na ko dévorer. Et quand Dieu descend à tumba kabana na ete comme feu à tumba kande o nyoso zali ya opposition contre seigneurie na ye. Ndenge moko na poko na lelo. Ba nyonso bazali ko bundisa bana na nzambe ba nyonso bazali ko sala makita contre basali na nzambe nzamba lobi que lui-même il va descendre azali ko kita na poko na lelo parce qu'il s'appelle la vengeance
Oh, bien-aimé, il viendra lui-même. Bible lobi ke kombona lisusu nini la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ça dit que Nzambe non seulement azali koya ko venger, mais azali pe koya ko futa. Ezana makambo mibale. O biso tozo yekola na poko na lelo. Vengeance pe rétribution. Na bisa kibino ke rétribution ezali salaire, ezali action moko oyo bazali ko pesa moto en échange à un travail donné, en échange à un service. Nde moto akoki kozala rétribuer to pe rémunérer. Elingi koloba ke awa tango Nzambe azali koya ko venger pe ko rétribuer, ako rétribuer deux parties. Ako rétribuer bana na ye, ako rétribuer pe bayini oyo bazali ko bundisa bana na ye. Parce que Bible lobi que c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Donc quand Nzambe nde moto abimisaka semence, abimisaka momboto nyoso oyo moto asemaka. Bien aimé, ce qui bato bazali ko semer méchanceté na vie na yo. Sachez que bakoye bakozwa li futi na bango. Le Seigneur viendra lui-même à rétribuer bango. Or rétribution est méchant. Yango wana de vengeance en Nzambe. Rétribution est ba yini na yo. Rétribution est ba ndoki. Rétribution est ba occultiste. Rétribution est ba to nyonso bazali ko bundisa yo. Ezali pe Nzamba ko memera bango rétribution. Na poko na lelo. Et Seigneur yeba que notre Dieu est la vengeance et notre Dieu est la rétribution. Lui-même il viendra. Pe akiti na poko na lelo, akiti po ke akoka na ko venger, akiti pe po akoka na ko rétribuer. Bien aimé, soki alingi ko banda ko rétribuer, ako venger banani. Nzamba akoki ko venger batu nyonso te bien aimé. Tangu tozali ko tala na mokada na Nzambe, okomona ke batu nyonso oyo bazaki na bilembo na Nzambe, ba oyo nyonso Nzambe abandaki ko benga, nde babandaki ko benga mabana Nzambe pe Nzambe bandaki ko bundela bango. Nzambe bandaki ko bundela Israël, Nzambe bandaki ko bundela ba oyo nyonso oyo bazalaki na kati ya recommandation ya Nzambe. Toko fungula mokanda na Deutéronome. Deutéronome chapitre 32, le verset 43. Nzamba pambola ba Eli comme d'habitude ba oyo ba yebaka kokoma ba référence nyonso pona tina na baninga. Tolobi Deutéronome chapitre 32 Nzambe na biso akana kopambola moto moko. Deutéronome chapitre 32 to banina na verset 43. Tokotanga verset 43 yango moko kaka. Deutéronome 32 43. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge les sangs de ses serviteurs. Alléluia. Il se venge de ses adversaires. Il fait expiation pour son pays, pour son peuple. Nzambe ako venger n'importe qui te ndenge na uta ki koloba. Bible lobi que l'Éternel venge les sangs de ses serviteurs. Nzambe avanjaka bato nyonso te. Nzambe azongisaka etumbu te na bato nyonso. Abundelaka bato nyonso te. Nzambe azwaka esika ya bato nyonso te po ke abunda. Awa Bible lobi que l'Éternel venge les sangs de ses serviteurs. Makila ya basali na ye. Peut-être que koloba ke ngana sa pasteur te, ngana sa nga évangéliste te. Bien aimé, lokolo zali élu de Dieu. Bible lobi ke asali biso royaume ya ba sacrificateur biso nyonso. Ingi koloba ke ba nyonso ba yambi Christ comme mokonzi. Pe mobikisi bazana kati ya royaume oyo, bazaba tumimbeka mutu na mutu na eteni oyo Nzambe abengelie. Lokolo ozamu ya oyambi Christ ozape na kati ya ba promesse oyo. Ozali kosala partie ya basali na Nzambe. Yango Bible zali koloba ke l'Éternel venge les sangs de ses serviteurs. Makila na Nzamba koko tikango sopana pamba te bien-aimé. Makila na Nzamba koko livrer yango na bayini na ote. Makila ya bana na yo, makila ya libota na yo, makila ya mobali na yo, Nzambe il faut avenger yango. Si les gens pensent, si tes ennemis pensent que ceux qui va simbio lokolo sambelaka dikamango koko le kabongo, mais ils se trompent parce que notre Dieu venge le sang de ses serviteurs. Yangwana na ngi ko yebisa elimo ko na poko na lelo. Oyebe ke lokolo zali mwana na Nzambe. Nzamba lobi ke azali ko venger makila na yo. Yo moto ba nyokoli tango mulai. Yo moto ba yoki si pasi tango mulai. Yo moto ba leli si tango mulai. E komi mukolo Nzamba telemi po ke avenger yo. E komi tango Nzamba telemi po akata likambo na yo.
les gens ba oyo ba monaki ke yo zali faible, ba oyo ba monaki ke yo zali yuma, tika to sakana na ye, mais le véritable yanke siko alobi ke ya zali ko telema pour que a venger makila na yo bien-aimé. Il s'appelle le Dieu de la vengeance. Lelo na poko na lelo, azali ko venger makila na yo, azali ko venger makila ya bana na yo, azali ko venger mai na yo ya miso, oyo ba lelisi yo tango molai. Nzamba azali ko venger ba douleur nyonso ya motema na yo, oyo ba zokisi yo ba pota ya pamba gratuitement comme ça. Butu na lelo tika nzamba venger yo, tika nzamba venger pe bana na yo, tika nzamba venger libota na yo. Ba nyonso oyo bazwami na kati ya royaume na nzambe. Butu na lelo za butu ya vengeance. Yeba ke nzambe ye moko akiti. Alors que dites à ceux qui ont le cœur troublé, votre Dieu lui-même viendra. La vengeance viendra. Et il est là cet après-midi. Azali na kati na biso butu na lelo pour na ko venger makila na ba innocent, pour na ko venger makila na ba faible, pour na ko venger makila na ba oyo baza ko tambola na marque de Jésus. Butu na lelo nzamba azali ko venger makila na yo. Oh bien-aimé ba ledisi yo petango mingi. Ozo yebate osala ndenge nini. Ozo yebate ofunda na tribunal, ozo yebate okende kosala wapi, obundisa moto, obeta moto, obomande moto pe ozo kobanga lisumu. Mais yo kanzamba lobi ke silence na yo ezalaki faiblesse te. Tango ekoki o nzambe alingi kotia différence entre yo pe bayini na yo. Nzambe aliko telema lokola vengeance pe alobi ke makila na yo ezali ko ganga ti ekomi epai na ye. Makila na yo ezali ko ganga vengeance, ezali ko ganga vengeance. Ba nyonso ba meseni ko sopa makila na basakoli. Boye bete makila wana ezali ko ganga. Yo moto meseni ko poisonner basali na nzambe. Yo moto meseni ko sala mabe na basali na nzambe, ko tendre basali na nzambe piège pona ko dénigrer bango, pona ko bebisa ministère. Makila ya ba serviteur na nzambe. Butu na lelo e ganga justice, e ganga vengeance, e ganga epai na nzambe parce que nzambe na bikamo alobi ki ko venger makila ya basali na ye. Ainsi dit l'Éternel. Diloba na nzambe yango wana. Il venge ses adversaires. Il se venge de ses adversaires. Et ni koloba nzambe ako venger na ba adversaire na yo. Bien aimé, tala ba adversaire ebele oyo za nango na mokili. Ezala ya bato pe ezala ya molimo. Ba adversaire nyonso, situation nyonso yo ki saka opasi. Mutu nyonso azali ko ki so pasi. Mutu nyonso azali ko ledisa yo tina te. Bien aimé, azali adversaire na yo. Mais nzambe siko adubi ya liboso ya ba adversaire wana ye moko azali ko kita po abanda ko venger yo. Hallelujah. Kozala na nzambe aboy eza malamu oyo ayeko kuta yo na kati ya bitumba pe alobi no ke yo tika sima amoni ke ba beti yo pe mingi ba amoni pe ke ba nyokoli yo mingi abi siko nga na telemi liboso alinga siko na lingi kozwa place na yo na banda ko beta bibotu na ba nyonso ba ledisi yo na banda ko nyata yango nde babengi yango la rétribution ko zongisa mabe esika mabe eutaki ko nyata esika pasi eutaki. Bien aimé na butu na lelo totalisi mabe nyonso bipai eutaki nzambe azongisa yango bipai kuna. Soki moto alingaki ke yonde olela bana na mbula oyo na ndako na ye alela bango ata 4. Soki moto alingaki ke yo tikala célibataire yende akotikala célibataire à vie. Soki moto alingaki ke yo ologwa na mosala chômage kolata e vie na ye mobimba. Soki moto alingaki ke alelisa yo. Bien aimé totelemi lelo na évangile ya lobiko. Évangile eko sepelisa mitema batote mais eko sepelisa ba élu de Dieu ba ponami na nzambe ba ko sepela na so ya trompette parce que évangile ya kapé lokola mopanga ba bengi yango épée pona tina ko tracher tika poko na lelo épée ya parole ezonga na ngambo na ba adversaire na yo ezonga na ngambo na bato bazali ko lelisa bipai nyonso baza ko salela makita bipai nyonso bazolinga ba mona suka na yo. Butu na lelo nzamba telema lokola vengeance nzamba bundela yo nzamba kanisa likambo oyo bango basalaki pe azongisa yango bipai eutaki. Bien aimé naliko tala mukona lelo naebeke nzamba kosunga ba eliebele pe yo komona ndenge nzamba ko bundela yo makambo minene ko salema na poko na lelo na ngambo na bayini na yo bato balelisi tina te nzambe pe azali ko lelisa bango bato yo ba pesaki motema na mawa ndenge toutaki kotanga. Parce que liloba na nzambe lobi ke dites à ceux qui ont le cœur troublé. Na yebe ke motema na yo ezali troublé. Na ba déception na ba combat oyo kutani na yango. Yango wana lelo nzambe azali ko ganga
pe azali ko futa makila na yo parce que makila na yo kokoko kende pamba te. To kokende ko tala exemple moko na kati na Bible. Poko na lelo ezala poko ali pamboli. Nzamba pambola eli moko dans le nom puissant de Jésus-Christ. To kotanga na mokanda na Genèse. Genèse chapitre 4 le verset 1. To kokitati na verset 15. Genèse chapitre 4 premier verset qui nous na 15e verset. Na kotanga ngo nyonso pe na sima nango na kolimbola. Adam connut Ève sa femme, elle conçut un enfant, Caïn, et le dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit le berger et Caïn fit alors labourer. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de ce côté, il fit une des premières nœuds de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Soulignez verset 10. Alléluia. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus la richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Parole du Seigneur. Bien-aimé, tango na ko tanga makambo ezo ko pesanga révolte na kati ya motema nanga. Parce que tout ce qui est écrit, yango na pesa osalema mukona lelo. Makambo esalema, yango pesa ko salema mukona lelo. Mutu a changé te, nature a mutu a changé te. Méchanceté na motema mutu a changé te. Depuis la nuit du temps, haine, jalousie et fandi na mitema bato. Mutu sali e lokote. Awa tozo ko mona Caïn Abel. Bible obie ke ba oyo mibale bazaki ba ndeko propre ya papa moko mama moko. Nalobaka toujours verset oyo. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Moyini na moto, kaka moto andako na ye. Moto yozo ko benga pire, moto yozo ko kotsa na kati andako, moto yozo ko inviter na ba fête, moto yozo ko tinda madame ke lambela ye. Ye wana na simande ako chombeli na mukongo. Ye wana nde moto akoya po détruire couple na yo. Ye wana nde moto akoya po détruire bana na yo. Ye nde moto akoya po panza ba projet na yo. Awa bo Bible za ko talisa biso ke bandeko mibale Caïn Abel bazaki mutu na mosala na ye. Oyo kuna zaki mosala agriculteur, mosala bilanga. O mususu kuna mobateli banyama. Mutu na mutu azali ko sala na vie na ye na ndenge na ye. To yana mokili mutu na vision, mutu na likambo ndenge ye azali ko mema. Yo za na vision na ya ko sala mosala ya bilanga. Yo okuna za na vision ya ko sala commerce. Okuna azali ko sala peut-être mosala na jardinier. Tos bengami to sala misala te. Ndenge moko. Mais pourquoi jalousie na mosala ya moninga? Totangi ba classe ndenge moko. Mais pourquoi jalousie na poste ya moninga? Mutu na vision na ye. Boza ko kende Kinshasa ndenge moko. Toza ko zwa mbongo na poto ndenge moko. Okomi na Kinshasa ko kuta moninga tongi immeuble na ye moteme ye mabe.
mutuna ndako libala ndenge moko, mutuna mwasi na ndenge moko, mutuna mobali na ndenge. Mais pourquoi haine na libala ya baninga makanisi no kaka il faut détruire couple wana. Bible lobi ke bazaki mutuna musala na ye. Kain andimi ko tumbela nzambe biloko ya misala na ye. Atumbela ngombeka. Abel pe abongisi mwana mpate selon oya banai kosala. Nous travaillons pour l'éternel mutuna misala na ye pour que mutu azwa récompense ko te pa na nzambe. Bien aimé, même tant que tozali ko kende na église, to ko tonda na kati na église, mais toza ndenge mo côté. Mutu mususu azoko ya kuna ya na église miso kaka kabuka kotala bato po atonga. Ubi mususu azo ya kuna kaka po ateka ba biloko na ye. Ya ne pona ko yoka mateya te na saki ne déjà mo ba marchandise na ezali. Mate e ko te ya mandenge nini. Azo tala neka montre ngonga na ya nini na commerce ekoka. Abanda commerce na église. Mais mususu aye wana pona ko sambela nzambe pona likambo. Siko nzambe azali moto ya futaka. Abandi ko futa mutu na kati na église. La Bible dit que vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Si vous avez une différence, c'est là où il y a un problème. Jalousie est bandit, haine est bandit. Moninga kuna ba yeko proposer yokuno meseni na vino ya prostitution, o meseni na vino o zo lelo tiki o zo lobi otiki. Mais moninga za na kati ya concentration, azali ko sambela. Lobi ba yeko balelo kwa na bali simu wana nga Micheline. Yo bandi bazua. Batango bazoka babala ndenge ni na apôtre za injuste. Oh, est-ce que apôtre mutako ako pesa mutu libala? Mutu na mutaza ko zwa selon ndenge nini yazali misala na ye, ndenge nini yazali ko sala la nzambe. C'est ça parce que Bible dit que c'est à Dieu la rétribution. Nzamba futaka mutu na mutu selon misala na ye. Awa bandeko mibale, babandi ko tumbela nzambe mbeka. Bien aimé, Bible lobi eloko moko ezali très important oyo esengeli biso peuple de Dieu toyo kalelo. Abel de se compter en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Genèse chapitre 4, le verset 4, deuxième paragraphe. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Miso nzambe kitaki likona makambo mibale. Na misala Abel asalaki, nzamba talaki kaka Abel te, mais atali misala, atali offrande ne gangi, nzamba kiti pona kofuta, parce que c'est lui qui est le Dieu de la rétribution. Bien aimé, misala nini yozo sela nzambe pour réclamer du foot pas nzambe. Misala nini yozo sa na kati église pour réclamer di bala. Misala nini yozo sa la prendre nzambe pour réclamer élévation. Mais tu mérites ce que tu es en train de s'aimer, car c'est à Dieu la rétribution, car c'est à Dieu la récompense. Mais tant que vous baninga ba pamwami jalousie et bandit. Tant que vous baninga bandi ko voyager, bazako kende ba Dubaï, bazako kende ba Chine, bazako sa ba makambo. Yo motimi yezuwa makasi. Allez au bandi ko luko détruire moninga. C'est ce qui a été le cas à Caïn. La Bible dit que Dieu porta un regard favorable. Bien aimé. Ko sakanate na ba acte nyonso yo zali ko poser devant Nzambe. Ezala en public ou en cachette. Il y a un regard qui nous regarde. Il y a un Dieu qui porte les regards sur nous. Il y a un Dieu qui regarde nos actes. Il nous regarde et il regarde aussi tout ce que nous faisons. Dieu porta un regard sur Abel et sur son offrande. C'est-à-dire Dieu ne regarde pas seulement nous, mais il regarde nos actes, ce que nous posons à l'honneur de ce Dieu-là. Makambo to salaka na kombo nzambe, misala to salaka pona nzambe, il y a un regard de Dieu. Bien aimé ko kanisate yo moto sunga misala nzambe makambo nyoso osala pona nzambe kene pamba. Non, il y a un regard favorable. Dieu a vu tes actes. Nzamba mona yo moto sunga basai dans nzambe. Kolobate na lembi ko sunga parce que na zoke l'autre côté. Il y a un regard favorable. Pourquoi na lelo za pourquoi on nzamba sa tali amoni misala na yo pe bandi ko tatola ke yo zali moto fo pambwama. Bibelobi simana yango en eye ko kota e pa na Abel e pa na Caïn. Lokola bazaki na kati ya bilanga amoni ke lokola liso nzambe et kitaki likolo na Abel
pe likolo na offrande na ye, likolo na misala na ye, di futi ya nzambe kiteli ndeko na ye, ye motema ebebi. Bien aimé, oyebi bato boni, même bo baza pembeni na o babengaka yo piringa, o babengaka yo ma copine, bazaka très jalouse komona ndenge oza na kati ya libala na. Oyebi bato boni même na kati ya famille na yo. Batalaka so bamoni ndenge bozo sakana na mobali no motema eza ko yinda. Oyebi bato boni bazo sepelaka te bamona ke bana na baza ko exceller. Oyebi bato boni basepelaka te bamona bayoka ke yo kuna ozaka toujours kana mosala, ozoko zwa salaire chaque fin du mois, pe ozako ba projet na ozako prospérer. N yango na nde nature ya moto. Ekotinda même moto, soki bofandi ne pembeni yango no moni ba poisonnement ekomi, yango no moni ba trahison ekomi, yango moni makambo ebele ko kosela makambo. Parce que offrande na ye nzamba agré yango te, misala na ye nzamba agré yango te. Kaya eko bomande konaye Abel. Mais yoka eloko moko eza wana. O esalaki nga pasi. Nzambe ayoki mongongo ya makila ya Abel. Bien aimé, makila ya ba serviteur na ba sali ndenge tozuta ekotanga e gangaka. Bien aimé, soki bazoko nyokola yo ou bien yo muto zoko nyokola bato. Ofandisi bato na kati na ndako no zwi bango lokola ba esclave. Kaka po yo memi moto na poto. Kaka yo moto futela ki etiki lokola ya koma yaki na mbongo na yo alors akomi esclave na yo. Makila yo na ndeko wana ezo gange pa nzambe. Yo moto meseni ko sopa makila ya bato. Yo moto meseni ko attriste bato. Yo moto oza ko meseni ko lelisa bato. Oza ko faire souffrir baninga. Yeba ke makila ya bato wana eza ko ganga. Eko makai pa nzambe. Nzambe alobi ke na yoki mongongo ya makila. Ya ndeko na oyo sopi. O bien aimé mongongo makila no yokani pa nzambe butu na lelo. Mongongo makila no yokani. Mongongo makila ya bana no yokani. Mongongo ya souffrance. Oyebi kolela mususu ezaka ya amertume. Moto ba nyokole tellement mingi ma emi soso bimesu teme bololo na kati ya motema. Mais bololo wana pe ezako kita na kriti pa nzambe. Et Dieu va se venger. Nzamba kotika dikamwa na boete. Yo moto ba zokisa ba pota na motema. Dieu se lève cette nuit pour na ko venger douleur nyonso oyo eza na kati ya motema na yo. Dieu se lève cette nuit pour na ko futa pe yo na innocence na yo. Vous savez, nzamba telemaka d'abord ko bundela bana na ye pourquoi? Parce que mutu azali innocent. Bana na ye o bazali ba innocent. Ya mibale parce que basali misala malamu. Awa tomoni misala ya Abel, Dieu avait porté le regard sur son offrande. Yangwana tango nyonso tango za ko sala malamu bien aimé, ko lemba te mutute apekiso ko sala malamu parce que offrande na yo ko ganga e ko tinda nzamba telema, abunda pona yo, abunda pona bana na yo, abunda pona libota na yo. Soko moni mutaza ko pekiso ko sala misala malamu te pona nzambe, pona église, yeba ke ennemi na yo, alinge ke nzambe a lâché yo, comme ça ye azo occasion ya ko achever yo. Bible lobi, nzamba porté regard favorable sur Abel, sur son offrande. Ngana lingi nzamba tala mutu moko na liso ya ngolu na poko na lelo. Nzamba tala eli moko, nzamba tala libota moko, nzamba tala ministère moko avec un regard favorable. Pe atala misala nyonso. Oyo yo sali pona lokumu na nzambe. Yangwana na poko na lelo. Tokende komona ke nzambe na biso akofutaka misala. Tango na loba keke à Dieu la rétribution. Tout le monde qui est rétribution zali du foot à l'échange à un travail. Travail oyo ndeko na biso Abel asalaki et kende ki pambate bien aimé et comment quitter pas dans Nzambe. Mais sentence Nzambe tango yeko kita. Vengeance siko tango yé. Nzamba lobi boy. Kaka mabele we fungwa maki pona komela. Makila ndeko na yo. Mabelo nezo fungwa mapona komela pe lipamboli na yo. Ezo mela pe ba projet nyonso na yo. Ezo mela nyonso oyo ko kanisa ko sala na mokili. Oko sala eloko ko kende liboso te. Ba nyonso ba bundisaka ba Eli. Mabele fungwa mapona tina na bango. Emela ba promesse nyonso nzambe. Ba nyonso ba lelisa yo. Ba nyonso ba telemi pona ko bundisa. Bazana ba projet mabe. Soki azo tambola na mabele na nzambe. Mabele ya nzambe fungwa emela nyonso na bango. À cause ya makila na yo ndenge za ko ganga, à cause ya innocence na yo ndenge za ko ganga, à cause ya innocence ya bana na yo ndenge za ko ganga. De la même manière, Nzamba a vengé ki makila ya Abel,
nzambe pe a venger makila ya eli moko na butu na lelo. Nzambe a venger makila ya bana na yo. Nzambe a venger makila ya mwasi na yo. Nzambe a venger makila ya mobali na yo. Nzambe a venger même makila ya bandeko no basopa physiquement oyo baboma. Parce qu'il est le Dieu de vengeance. Oui, na poko na lelo nzambe alingi ko venger parce qu'il y a lobi bongo que dit à ceux qui ont le cœur troublé que bazwa courage, la vengeance viendra. Na ningi que vengeance nzambe kita na poko na lelo parce que zanga teza volonté na nzambe alobi ki yazali ko kita na poko na lelo pona ko venger ba Eli na ye. Na yebe ke poko na lelo bato mingi sima ya mateya oyo bako yoka sango bipai mususu bipai satana ako azali ko sala makambo ndenge nini ba ini na yo nzamba ko kutana na bango na poko na lelo. Oh bien aimé nazali ko mona makamine nzambe ko sala butu na lelo na lingi ke Eli moko akende ko tatola munene na nzambe aloba ke nzambe abundeli nga makambo nga na ko ekosala te nzambe asali na place na nga. Tomoni bato ebele oyo batiaki elike epai na nzambe na Biblia ndenge nini nzambe abundela bango. Tokende kotana na mokanda na Esther. Esther chapitre 5 verset 9 à 14. Esther nzamba pambola Eli moko na poko na lelo. Nzamba pambola Eli moko. Tokende komona na mokanda na Esther chapitre 5 le verset 9 à 14. Soki Eli moko azali ya kopambwa ma akumisa nzambe sika azali. Yoka makambo elekaki. Esther chapitre 5 le verset 9. Tokititi na verset 14. Je lis au nom de Jésus. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit la porte du roi, Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère. Alléluia. Il fut rempli de colère contre Mardochée. Il se mit néanmoins se contenir et alla chez lui, puis envoya chercher ses amis et Zéretch, sa femme, amenant leur parlant de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils et de tout ce qu'il avait fait, les rois pour l'élever en dignité et des rangs de qui lui avait donné au-dessus. Il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec les rois au festin qu'elle avait fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec les rois. Mais tout cela n'est qu'un prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, les Juifs assis à la porte du roi. Zérek, sa femme, et tous ses amis lui dit qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec les rois. Cet avis plut à Aman et il fit préparer les bois. Parole du Seigneur. Bien aimé, tel exemple ya mibale. Omona ndenge nzambe na bikama avanjaka ba elu na ye. Omona ndenge nzambe na bikama avanjaka ba innocent. Mardoché oyo toyebi histoire na ye. Mardoché oyo azalaki kofanda na porte ya mokonzi ya roi. Bible lobi ke epai na roi Azerus oyo ezaki na ndeko moko mokonzi na basoda kombo na ezalaki Amane. Ye abandaki kolinga komona Mardoché te pamba kaka boye. Mardoché azofanda na porte mais présence ya Mardoché ezako déranger ye. Bien aimé, présence na kaka ndengo lekaka. Kaka ndengo lataka mo elamba na yo. Kaka ndengo lataka mo kitambala na yo. Kaka ndengo pakolaka mo tili na yo. Kaka ndengo mo tiaka mo poudre na yo. Ezana bato ebele pesa bango motema pasi. Pamba kaka bosali bango eloko te gratuitement. Alinga kufa kaka boy. Parce que présence na yo ezako gêner. Et il y a des gens comme ça, bazaka jaloux na bato pour rien. Osali mabete, mais azolu kilo kaka problème. Azolu kaka mona souffrance na yo. Azolu kaka yonde faut quitter na mabele. Bible lobi que cet homme d'Aman a bandi ko yina Mardoché. A sali projet ya ko exterminer Mardoché, mais abandaki ko zoate. Akay azalaki mukolo oyo invité par roi.
nalingi tokota na histoire nyonso te beto zwa partie essentielle o etali biso. Bible lobi ke Mardoché afandaki na ye na porte amana ye parce qu'il a été invité chez les rois. Ayebaki te pourquoi invitation wana. Ayebaki te qu'est-ce qui était derrière l'invitation o babenga ki pa na roi. Mais en arrivant à la porte, il y vit son ennemi girer. Mardoché. Bible lobi tango atali kaka Mardoché. Ene wana ye. Oh bien-aimé, pourquoi yo yinaka bato pamba? Pourquoi présence ya moninga ezako gêner yo? Pourquoi présence ya moninga mosai na nzambe ezako gêner yo pamba? Pourquoi présence ya moninga mwasi ezako gêner yo pamba? Bible lobi ayebisi bato na ye, abengisi bato na ye, ba soda, ba camarade pe mwasi po avanter bozui na ye, pe alobaki il a été invité chez les rois. Et d'ailleurs après fête wana, après invitation wana azali na fête lisusu na ndako ya reine. Et sans savoir que reine esika ya azali ko kende, nde azalaki niese ya Mardoché. Bible lobi ke ba pesi ye conseil na bandeko na ye, na ba camarade na ye, pe na mwasi na babi mais muto lokwa motema no esepelaka na ete et que roi alingi yo. Mais boma ye kaka. Bien aimé, ba conseiller nini yo tambolaka na bango. O ya ko sopa makila ba innocent gratuitement. Ba réunion nini yo kotaka. Esika ba vandaka kaka koluka koyokisa bato pasi. Ba réunion nini bino bosalaka. Vous devez savoir qu'il y a un Dieu de vengeance et un Dieu de la rétribution. Ce qu'on fait na milliard bateau, bazali ko projecter ko ledi sa bateau. Bazali ko projecter ndenge nini bako sili sa ministère ya bateau. Bazali ko projecter ndenge nini bako kanga ba église ya bateau. Bien aimé, sache que vous avez un milliard bateau bazo boma vie na yo. Parce que Nzambe akotika yango bongo te impuni. Il est le Dieu de vengeance et de la rétribution. Oki kozala esika moko te esika bato bazali ko peso ba conseil ya ko sala baninga mabe ya ko lelisa bato ya ko détruire ba couple ya bato ya ko détruire ba église. Ba binaye comme yo za invité des rois et que oza bien aimé des rois bomaye comme ça okene ne sengo na fête. Bongisa nzete croix ya munene. Yebisa kaka roi apes autorisation bongo o prendre ye. Et comme ça, si manango, motema na yo esepela. Boluka di sumu Mardoché asalaki et l'autre côté. Tout simplement parce qu'azaki juif. Bien aimé, bazako yino parce que oza mwana nzambe. Bandoki bazako se comploter parce que oza na ngambo na bangote. Batu bazako se comploter pour yo oza ya bangote. Bakoki pe ko lingote. Mais ils doivent savoir qu'il y a un Dieu de vengeance, un Dieu de la rétribution. Soki yo posa na onde olmona baninga bazako lela. Vengeance azali ko ya ye moko. Pe rétribution nzambe azali koya ye moko. Yoka makambo eleki. Mardoché oyo afandi na ye na porte. Nzambe na ye abandi kokende kobundela ye contre programme nyonso oyo amani abandaki ko se comporter. Oyebi butu na lelo ba projet mingi ennemi azana ngo likona na yo. Dieu va se lever. Même yo yebi angote. Dieu va se lever. La justice de Dieu est côté lema. Pe il va venger. Tant que biso zaka na profond sommeil, c'est alors nzambe na biso atelemaka po aeba na ko venger biso dans l'innocence na makambo oto yebite. Na kaya ennemi de bandade zoko salema. Yo lamuki no na tongo menzamba bundeli yo bitumba. Ya bayini pe ya bato oyo balungaki ko lelisa yo. O bazange ko lelisa bana na yo. Bibelobi eloko moko ya kitoko elekaki bien-aimé. Yoka nzoka na butu wana tango yazali ko bongisa abomisa Mardoché, l'esprit de l'Éternel est allé visiter les rois. Oh bien-aimé tokotanga yango vraiment na ligi ke totanga yango avant que to sambela na Esther chapitre 6 tokotanga yango. Esther chapitre 6 verset 7 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Aman entrant chez le roi et dit, que fait Tokobanda même na butu na mutu na likambo. Tokobanda na premier verset. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir
Et il s'est mis à porter les livres des annales, les chroniques, on les lut devant les rois. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait relevé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes d'Issaïe, qui avaient voulu porter la main sur les rois Ahasuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient les rois. Alors le roi dit: curieux dans la cour. Tango amana zali koluka a projecté kokende kosenga mutu ya innocent, mutu ya mosali na nzambe, mutu ya Eli. Bato ebele baza kolinga kolala te po bazoluka mutu na yo. Lokolo bikaki bango na 2018 balobi 2019 akobika te. Baza koluka bamona suka na yo. Baza koluka bamona ndenge nini bana bakosuka. Me yoka a cause ya misala oyo zali kosala. Nzamba kolala te po na tia na likambo na yo. Bible bi na butu wana kaka. Nzamba ke kokutana na roi. Alobi boyela nga ba anal, boyela nga ba livre ya chronique esika ba koma misala nyonso ya malamu esalema na royauté. Ba yelie ba livre ya chronique, livre moko efungwami, livre de souvenirs. Na kati kuna ake komona esika ba komieke ezalaki na ba enike mibale, basali mibale ya roi oyo babandaki koluka mabe ya roi, mais Mardochée a dénoncé bango pe roi abikaki. Bakomaki na kati na anale makambo oyo. Bien aimé, vous devez savoir quelque chose, que tout ce que nous faisons, il y a un livre de souvenirs na maboko nzambe. Misala nyonso tosalaka. Notre Dieu, c'est un Dieu organisé. Ezana likambo moko te oyo koki kosala à l'honneur de Dieu, bongo nzamba tikango ekende pamba. Et komamaka dans un livre de souvenirs. Lolenge bakomaki, de la même manière bakomaki kombo ya Mardochée, pour un bienfait, pour un travail mérité. Il a fallu que Mardochée a zouapé rémunération ya mosala malamu o ya salaki. C'est ainsi que Dieu est allé visiter les rois Ahasuérus la nuit. Abandi kotanga makambo yo Mardochée salaki. Bien aimé, a tourniqué, mais muto yo abiki sanga na liwa. Qu'est-ce qu'il a reçu comme récompense? Qu'est-ce qu'il a reçu comme rétribution? Qu'est-ce qu'il a reçu comme salaire? Qu'est-ce qu'il a reçu en échange et à travail malamu? Oh ya salaki ponatina nangai. Voilà pourquoi tu le dis que à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Bato bakoki ko bossa na misala yo sala malamu bien aimé. Oh yo sunga bato. Bato bakoki ko zala ba ingrat, mais Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous avez fait à l'honneur de Dieu. Que ces livres de souvenirs, ata yo zoe lokote na maboko ya bato, ata yo sala la bato malamu, pe bato bazongisi la ingratitude, tika poko na lelo, nzambe livre ya souvenir e fungoma pona yo. Livre ya souvenir e fungoma pona misala yo sala. Livre ya souvenir e fungoma pona ba misala minene osala pona église, osala pona basali na nzambe. Il faut que un livre de souvenirs e fungoma na butu na lelo, nzamba tuna. Eloko nini basala pona tina na docteur Esaïe Saïf. Eloko nini basala pona tina na évangéliste Sephora. Eloko nini basala pona tina na mosakoli mete. Eloko nini basala pona tina na mama na biso Micheline. Eloko nini basala pona tina na Monsegon. Ba mona kuna ke muto yo nano azui salaire na ete. Bongo nzambe na butu na lelo aloba. Voilà le temps de la rétribution. Eloko nini basala pona apôtre Moses dit de Likenza na ba souffrance nyonso ya mona pona évangile na bisika nyonso ya riska vi na ye azwa eloko nini ba ange bazo pesa rapport azwa eloko te. Un livre de souvenirs va s'ouvrir cette nuit pona tirer na misala malam et Dieu va rémunérer quelqu'un et Dieu va rémunérer un enfant de Dieu et Dieu va faire de grandes choses parce que c'est un Dieu juste. Bible lobi ke livre de souvenirs e fungoma na butuna lelo. Livre de souvenirs e fungoma pona misala kitok. Livre de souvenirs e fungoma pona ba oyo nyonso ba nyokoma à cause de l'évangile. Oh bien-aimé,
atab ozwa eloko te na maboko ya bato butu na lelo nzambe aza kofungula un livre de souvenirs nzambe aza kotala misala nyonso yo osala ya malamu. Il est le rémunérateur de tout ce qui les cherche. Il est le rémunérateur des bonnes choses auto salaka afuta elimoko. Et c'est que bosana ki komona yo, et c'est que bosana ki omeme na ba pasteur, et c'est que bosana ki omeme na ba famille, et c'est que bosana ki omeme na bato nyonso oyo salela malamu, ba kende libela ta moko azonga koloba non merci te. Un livre de souvenirs efungoma pona yo butu na lelo. Un livre de souvenirs efungoma pona misala et Dieu va te récompenser. Na ninge ke récompense ensemble, ezala partage na yo dans le nom de Jésus-Christ. Récompense ensemble et ya pona tina ko consoler. Eli moko na butu na lelo dans le nom de Jésus-Christ. Récompense ya nzambe ekita diko na ba elu nyonso oyo bazaki kosa misala malamu. Rétribution na nzambe ekita pona tina na ba elu nyonso dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ba bonne œuvre na biso yango nde kotinda ke livre de souvenirs efungwama. Yango nde kotinda nzambe azala vengeance pona tina na yo. La question maintenant est la suivante. Nini bakomona na livre de souvenirs oyo yo osala comme misala? Misala nini nzamba kotala ako se souvenir na ngo pelo bake lelo nini basala pona ye bako futa yo nini bako retribuer yo kotonga bako retribuer yo motema mabe bako retribuer yo ene ozaga nango likona baninga bako retribuer yo nini bien-aimé, parce que c'est à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Bibelobi bayebisi mosako bayebisi roi tata oyo misala nyonso ya malamu ya sali azwa pe lifuti te. Alobi bon nani oyo azali na porte kuna balobi ke non kuna ezali Amani moto azali wana. Dans l'entretemps Amani azako kende po akende ko senga mutu ya Mardoché. Dans l'entretemps roi azako mona nde misala malamu. Bien aimé sika bazoko linga ke bakitisa yo. Dieu ne voit que tes bonnes œuvres. Yango nde ko protéger yo. Nzamba za ko mona nde misala malamu e ko protéger bana na yo. Tango bazoluka balelisa yo vie na yo mobimba. Tango bazoluka bazo planifier makambo mabe. Un livre tango zo funga liboso na Nzambe. Ezali ko bloquer makambo nyonso moyina linga sala pona tina na yo. Ezali ko changer mabe e koma malamu. Balobi ke Amani aza na porte. Roi lobi bo bengela ngai. Atuni Amani eloko nini bakosala pona muto yo roi alingi kokumisa ye loko na motema ne mabi alingaki kaka yende muto bakumisaka. Alobi ke roi moto yo roi yo alingi kokumisa zwa kaka punda na ya pembe zwa bilamba ya talo zwa ekoti ya munene pesa batambulisa moto yo mboka mobimba pe bato nyonso bakumisa ye balo batala moto roi azali kosala moto roi azali kokumisa. Bien aimé butuna lelo mata na cheval d'honneur butuna lelo mata na cheval d'élévation liboso ya bayini na o mata na cheval oyo mutu akokina no komata te. Mokonzi alobi na de la même manière yo lobi kolongole lokote ko bakisa te kende na liboso ya porte okokuta moto moko azali wana komone Mardoché sala makambo yo lobi. Bien aimé na kumisi nzambe koyoka makambo parce que tango nzambe ayebaka kopambola basali na ye yoka eza makambo ya kokamwa. Amani akokaki ko résister te moto ye azali koluka abomisa nde nzoka moto oyo ye azako kende ye moko kokende ko honorer ye. Mwasi na ye na bandeko ne batala boye bamoni Amani azali kotambola na makolo pe Mardoché diko na cheval mbula oyo. Bien aimé bato balukaki bamona humiliation na yo bato balukaki bamona suka na yo bango wana nde bakobanda kotambwisa sango ya élévation na yo nde bakotambwisa sango ya lipamboli na yo ki oyoki kuna te ya pamwami oyoki te. Dieu va utiliser kaka bato wana bazala ba agent ya publicité ya élévation na yo dans le puissant nom de Jésus-Christ. Yo kama makambo nzambe alobi na psaume chapitre 23 le verset 5 au verset 26 au verset 6 plutôt. Psaume 23 verset 5 au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête. Mukolo wana livre ya souvenir efungwamaki. Mafuta ekitaki na mutu ya Mardoché. Pe bonheur, grâce, élévation ebandi ko accompagner na liboso moyini na ye ye na sima za kotambola za kodondo na lingeki élévation elana eli moko na butu na lelo. Grâce en Nzambe esopana likolo na yo. Wila Nzambe esopana likolo na ndako na yo. Wila Nzambe esopana likolo na ministère na yo. Wila Nzambe esopana likolo na mutu na yo. Ememela yo grâce, ememela yo bonheur tous les jours. Bible lobi bien tous les jours. Ça dit ko banda mukona lelo. Ti mukolo yo ko kitana orotika mokili oyo. Bonheur ekolanda yo. Okota na zamba bonheur. Oko bimana mboka bonheur. Bisika nyonso ko leka grâce. Bisika nyonso ko leka faveur. Et landa parce que Dieu s'est souvenu de toi. A fongoli un livre à souvenir pour na honorer liboso na ba adversaire na yo. Bien aimé, tant na biso, ils a tellement apprécié à tel point que na kopesa bino ka ba référence mais bokotanga ngona kat na bandako soko ki kotala na Esther chapitre 7 le verset 8 kino na verset 10. Esther 7 verset 8 et 10 okomona ndenge nini Nzambe ayaki ko venger Mardoché pe bazui ekulusu munene oyo amana bongisaki pour que apprendre yango Mardoché ye moko amataki na yango. Bien aimé, ba adversaire no ba ko mata isika bango balingaki yozala. Bango moko ba kokota isika bango balingaki bazala dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oyo bango balingaki sale mapona tina na bana na yo e ko sale mapona tina na bango. D'ailleurs à partir à moi oyo toyoka sango ke bango ni moko babandi matanga. Toyoka sango ke bango moko babandi kolela parce qu'il y a un Dieu de vengeance. Oyo nyonso elingaki yela yo sécheresse nyonso elingaki yela ba Eli to tindiki yango na ngambo na ba adversaire na bino dans le nom de Jésus-Christ bitumba nyonso bango ba bongisaki contre ba église na Nzambe ezonga kat na ngambo na bango dans le puissant nom de Jésus-Christ parce que c'est à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Pourquoi nelo bien aimé Nzambe na biso azali ko kita pona tina ko sala eloko moko Nzambe na biso afuta kamisala nyonso malamu yango na yebisaka toujours bana Nzambe ba Eli ke soki oingi ko sala malamu bien aimé ko boya ko sala malamu te pona bato ata ozwaki ba déception ko tika ko sala malamu te parce que rétribution na Nzambe tango ekoya okobosana ke osufra ki mukolo wana Mardoché abosana ki makambo nyonso ke bandai ko fanda na porte akomaki mutu munene na kati na Babylone. Yangwana poko na lelo Nzambe a se souvenir na a cause ya misala na yo. Tokende kotanga na mokana na Apocalypse chapitre 22 le verset 12. Apocalypse chapitre 22 le verset 12, Bible lo biboy. Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Alors que tala ngana zali ko yakalate pe butu na lelo aye na ndako na yo. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est ça la rétribution. Tika Nzambe afuta à cause de sacrifice nyoso za la pon évangile. Na pambola rabana na Nzambe, basai na Nzambe nyoso komona butu moi, bazali côté na ba internet, bazali côté na ba réseaux sociaux. Que Dieu se souvienne de vous. Nzamba tala ba o nyoso butu moi, ba intercession bazako lalate dans le but seulement ko gagner ba âme. Bien aimé, ata ozui di futi ya misolote, ata moto aza ko kanisela ote, tika rétribution na Nzambe. Ah, je m'adresse à tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Ko tika te koteya, ko tika te ko sala mosala na Nzambe, parce que oza ko zwa di futi te, parce que bato mokili baza ko chola yo. Mais la Bible dit que voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi à la main pour rendre à chacun selon son œuvre. Misala oyo ko sala, misala ya Mardoché et cela qui est ba kanisela ye. Misala ya Abel et cela qui est que Nzamba kanisela ye. Bongo la question toza ko toujours ko poser. Nini Nzamba ko kanisela yo na yango bien aimé. Mosala nini yo za ko sala ya malonga ou za ko tuta motema na Nzambe pe ko fanda lobi ke te ifona bunda pona tina na ndeko. Ou bien Nzamba ko livrer yo à la merci ya bayini na yo. Parce que amoni par na katite. Voilà pourquoi na poko na lelo tolingi ko sambela. Mutu na mutu a réfléchir bien aimé na misala o ya zali ko sala. Mutu na mutu atala etambo liné liboso na Nzambe. Mutu na mutu akanisa ndenge nini ya zali ko se comporter liboso na Nzambe. Car l'Éternel porte un regard sur nous et sur nos actions. Tout ce que nous faisons, il y a un regard de Dieu.
Dans le travail de Dieu, il y a un regard de Dieu. Dans la vie familière, il y a un regard de Dieu. Okoki kosala makambo ko bomba makemuto mona yote, mais sache qu'il y a un regard de Dieu. Dikolo na makambo yo kosala pe dikolo na yo moko. Na yango nde kotinda Nzambe, soit à venger yo, soit à rétribuer yo. Siko soko bandai kotambola mabe, bien-aimé poko na lelo répare-toi. Loba Seigneur na kokite, na lingi siko na tambola na yo, afin que na recevoir rétribution qui toko ko te pa na yo. Ceux qui otambola kana Nzambe loba Seigneur na za innocent na babitumba o. Telema o vengenga. Telema o venger libota nanga. Telema o venger banananga. Na lingi na sambe la pona tina na o bien-aimé. Afin que Nzambe na lola kita. Ndenga bundela ki Mardoché a confondre bayini na yo. Ndenga bundela ki Abel makila na yo et ganga tie panabel. Car c'est un Dieu de vengeance, un Dieu de rétribution. Alléluia. Sentant ceux quitter la ki Caïn et quitter la bayini na poko na lelo. Sentant ceux quitter la ki Caïn et quitter la adversaire na yo. Mais l'eau l'étika la kufungwama. Pe livre de souvenirs. Ya misala nyonso salaki. Et fanda liboso na Nzambe butu na lelo. Kaka ndenge le roi Aziris alala kite butu mobimba. Lelo Nzamba kolala te pona likambo na yo. Il faut akata likambo na yo. Il faut akata likambo ya bana na yo. Il faut akata likambo ya ministère na yo. Il faut pesa solution na problème na yo. Nabadi ko sambela. Tendre Père Nzambe na bikamo. Le Dieu de la vengeance et de la rétribution. Papa yo yebi biso koleka biso penza. Oyebi basali na yo bipai nyonso bazali kolela. Yolobi que Dieu t'a ceux qui ont le cœur troublé de prendre courage. Liloba o na poko na lelo Nzambe ekita. En fait que Nzambo telema comme vengeance pour na basali na yo. O telema comme vengeance pour na tia na bana na yo. O venger makila nyonso o esopami illégalement. O venger makila nyonso o ya ba innocent ezali persécuté dans le monde. O venger ba église na yo. O venger basali na yo. O venger misala nyonso bana bazali ko sala papa. Atako oyo bato bamoni te. Nzambe na yebeke kosala yango. Livre de souvenirs efungwama lelo. Lola efungwama papa. Toyoka matatoli ke yo honore bana na yo. Bonheur, grâce et accompagner bango. Réjouissance na kat na bandako na bango. Réjouissance na kat na misala na bango. En fait que batatola que c'est toi qui es le véritable Dieu. Na menacé force nyonso ya sorcellerie. Na menacé bitumba nyonso etelema ki bango liboso na bango. Nzambe tika ekende musika na peuple na dans le puissant nom de Jésus. Le consolateur des cœurs brisés c'est toi Père. Yebana ko consoler mwana moko na moko. Wazala ki a triste, wazala ki a bâti. Pangusa mai na miso pona lokumu na kombo na yo. Dans le nom de Jésus qui est notre véritable Dieu ndetolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nzamba pambola baeli na pokwa na lelo. Bien-aimé Nzamba venger motu nyonso oyo alandi message oyo. Nzambe apesa ba solution na ba problème pe asekisa motu nyonso oyo alelaki po ete bayokisaki motema na epasi. Ma message ya pokwa na lelo ekomi na suka. Nzambe na biso apambola biso nyonso tokotaki kaka ndenge na utaki koloba. Nzamba kanisela ba serviteur nyonso oyo bakoti na monike bato bazali telema ebele. Nzamba kanisela chéri na ngai Evangeliste Sephora. Nzamba kende kopambola mama na biso mosakoli mete. Vraiment Nzamba leka na kopambola mingi mosakoli na nkolo. Nzamba pambola papa na biso Ezaïe Saïf. Na pambola kabasai na Nzambe parce que bango na nzela na bango nde mafuta ekokita likolo na bato nyonso. Nzamba pambola Monsegon. Nzamba apambola lisusu ntoma na biso Nikesko bange na Australie. Nzambe akanisela papa na biso Digital Momo. Nzambe akende kopambola église mepsa mobimba na Yetebo na Stockholm pe na Angola. Na pamboli mwana nga Sylvie na Yetebor pe chéri na yo Jean-Paul. Nzamba pambola mama na biso Bea. Nzamba pambola papa Rémi. Nzamba pambola mama Dorcas. Nzambe akanisela ba membre nyonso ya Efrata na Angola pe ba oyo bazwami dans les 4 coins du monde. Ce qui est soyete tokokuta na lisusu mercredi prochain. Na ngina ibisa bandeko baza na Stockholm. Ba o baza pembeni awa na ba ville ya pembeni na Stockholm, Uppsala, no shopping chaque dimanche na 14h 16h30 toza na kilte na église Mepsa Efrata. Soko za na eloko te ya kosala
to ozane sika ya kokende te église ya kokende te yaka tozalaka na fete ya maloba na nzambe ndenge toyoki chaque dimanche tokosambela mpona yo pe nzambe akomimonisa na likambo soki oza mosika olingi kobenga biso tika o contacter papa na biso digital momo na bomoko aboka na ba numéro oyo ezali koleka tokoyeba na koyamba bino to bandeko mingi ya France Belgique baza kobenga nzamba pambola bino toza na bino a contact pe nzambo loboko nezaka mokusete e kona kosimba bino na lingi kopesa témoignage awa parce que mikoleleki je crois bien année passée na pesa bino témoignage ya ndeko oyo tobo na kati ya émission aza na France kuna tokotanga ko mona ete oyo azaki na Vibrom pe tango tozaki kosambela Vibrom epansukaki abalaki mobali ya mundele boza ko se souvenir na témoignage wana semaine passée totaki kosolola na parce que abaki nanga etikali sikoyo akende contrôle et pas ba médecin abenginga bi papa na kende na contrôle ba médecin batali ba moni Vibrom te elimu na kati na libumu ndenge kaka makila ibimaki mukolo wana et c'était la guérison totale tika nzambe na biso azwa lokumu parce que tolobaki ke tokokoma na suka ya témoignage soki auti na ba résultat et pas ba médecin Yesu Kristo azan nzambe bolala na kimia bongo tokutani mercredi prochain ciao. Nicolas Kozango yebaka bimobali ebaya gare yeba quitter la promesse liée avec le temps oh Saraye Israël ayeba kita akotaki na boumbu kasi tango akobima yebaki yango te pourtant eza mystère en Nzambe. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na temps polobi na yesa na maboko ya Elohim. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yotan na yeseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te okoko yeba jour alelo kasi histoire nango yebi te pourtant eza mystère en Nzambe alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé ata ye moko Nzambe asalaka nyonso na temps Bill Jack nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza Nzambe ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza Nzambe oh ignorance ezoka yebomaka ezipaki nga miso nayebaki te bokozanga koyeba libota na Nzambe tozokufa mpamba nayebaki te nani vraiment nga nazalaki nga naza moto naza mpe Nzambe naza moto naza mpe Nzambe
masolo kwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde nzambe o kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe o moto alelaka ntango makambo yaka makasi na fina ye kasi nzambe nzambe alelaka te nzambe alobaka pour d'éternité posa nzambe eza moto adomine kasi badomine ye te o nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe o yaya yo nde mai nambelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kofanda soki moyebimi ye yo lipa na ngai naliaka na ntango ya sala ayi bolingo na ngai alobelaka nga maloba ya bolingo butu na moye Jésus l'amour de ma vie na mesana kozala pembeni na ye Jésus bilaka olakaki nga na bomba na motema na nga mombalilako motema sanduku bakolo baloba etikala na motema na nga lokola ndanga